Now if you don't want to come to the dawah, we will bring the dawah to you. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes très chers frères et sœurs nakati ya Islam. Na pesi bino salam alaikum esika nyonso bozali bandeko na ngai ba musulman na ba oyo bazali ba musulman te na 4 ya coin du monde esika nyonso bozali. Na kumisi nzambe. Nzambe oyo apesi biso pema na bomoi ya kokutana na poko ya lelo. Na kumisi nzambe oyo azali kopesa mwinda na kolongola moto na kati ya molili apesi yo mwinda. Na kumisi nzambe oyo bakela yete babota yete alors que yende azali mokeli ya nyonso, yende moto azali na kopesa nyonso. Na kumisi nzambe oyo apesi ngai makoki ebele alors que ye moko nzambe azali nango te. Na kumisi nzambe oyo apesi ngai biloko ebele alors que ye moko nzambe azali nango te. Na yebi mingi na kati na biso makomitune eloko nini nzambe apesi yo alors que ye moko azali nango te. Nzambe apesi nga baboti ye moko azana baboti te. Nzambe apesi nga bana ye moko azana bana te. Nzambe apesi nga mbongo ye moko azalaka na besoin mbongo te. Nzambe apesi nga famille ye moko azalaka na famille te. Nakumisi nzambe oyo abotisaka koka mwana azotambola. Nakumisi nzambe oyo abotisaka aveugle mwana azomona. Nakumisi nzambe oyo abotisaka baba mwana aza koloba. Nasengi mawa ya nzambe na kimia na ye ezala likolo ya toma na biso prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na famille na ye, na ba disciple na ye, ba compagnon na ye, na ba croyant, na ba musulman jusqu'à la fin du monde. Amin ya rabbil alamin. Ndeko nanga ba musulman na ba oyo bazali ba musulman te bazwami na ngonga oyo baza kolanda video oyo. Nasengi na biso nyonso to banga nzambe, to lingana to salisana to za batu moko. Prophète na biso alobaki musulman azali ndeko ya musulman. Musulman azali makila ya musulman mususu. Lelo soki to lingani to salisani te na kosalisa muninga. Bandeko nanga bazo kolanda video oyo sans plus tarder nazana besoin kofungola la bino krisa ya lelo ya poko ya lelo ezalaki bongo après tangu ya Abubakar Omar bin Khattab tangu azalaki bongo khalifa ya Islam. Bana ba ilenge mibale ba eko zoaye mukolo mususu ba eko funda balobi na ye na justice balobi ya Omar ba ye na elenge mwana moko mukie baza ko benda ye na mabele. Batata mibale baza ko benda mwana moko ya mukie baza ko benda ye baza ko nguruta ye ti bakomi na ye pa ya Sayyidina Omar. Alors tellement que batbalay ko landa na sima ba yebi événement te nini mwana na mukie salaki Sayyidina Omar atuni mwana asali bino nini boza ko nguruta ye bo elikam nini. Alors batata na mibale balobi Sayyidina Omar to memi mwana oyo na justice po mwana abomaki papa na biso. Sayyidina Omar azo comprendre te boye boza na makelele boza ko nguruta batu na suka boza ko loba mwana oyo abomi papa na bino. Koma mwana mukebo jeune mukebo akoki ko boma papa na bino. Alobi yo mwana oyo est-ce que oza ko reconnaître que yo mto bomaki papa na bango makambo baza ko lobeza solo. Alobi wallahi amir mu'minin ezali solo. Sayyidina Omar ezali solo na bomaki papa na bango mais ezalaki na accident. Alobi expliquer problème na yo. Est-ce que yebi liwa ya papa na bango alobi ya solo na yebi liwa ya papa na bango na bomaki na erreur. Alobi erreur ndenge nini expliquer erreur ngo ezalaki ndenge nini obomeli papa na bango na erreur. Mwana wana bando expliquer alobi na alaki na chamo na ngai.
Alors chameau wana azalaki kolia aliaka matiti ndinga ndinga na eberjaka ye par-ci par-là. Un jour akotaki na kati ya lupango na bango. Tango aza koleka papa na bango azwi libanga abambi chameau na ngai pona kobengana chameau abima na kati ya lupango. Alors tellement kabambaki libanga ngo libanga ezwi chameau na ngai na elongi. Chameau azokaki akomaki kokima lokola na azwi liboma esalaki nga bien te nga mpe nayokaki kanda makasi na tour na nga mpe na lokoti libanga nga mpe donc tomemi awa po tosengi justice esalema. Alors Omar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu a retardaki te ko tracé juridique na ye esengaki ke lokola mwana wana bomaki mutu il a fallu ye pe azwa peine de mort, donc baboma épée. Alors Omar bin Khattab tango a décidé que non, le kolo bomaki ondimi que bomaki mutu bakolo pe papa balobi que non balingi justice ezalika yo po kufa po bomaki mutu. Alors Amir Mu'minin Omar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu atuni lenge wana atuni mwana wana eloko nini lobano ya suke ezali nini po na minute oyo tito koma na 18h il faut balapider yo. Alors moi na lobina Amir Mu'minin lobina lingi bo pesa ngai 3 jours. 3 jours avant bo lapider ngai. Bozala na confiance na nga na koya po bo lapider ngai. Mais 3 jours wana ezali pona ko aider ngai na kene ko bimisa richesse oyo papa na biso apesa ka biso avant kufa. Apesa ki ngai alobi soki na bomba ngo tileki na nga okokisa 18 ans. Nde na bimisi yango to kaboli tant que leki na nga okokisi 18 ans te. Moi to kabolango ezate lokola ngai na suis peine de mort bo pesa nga chance ya okene ko bimisa richesse o papa na biso tikela ka biso na pesa ngo leki na nga po ya bénéficier na part na nga na part na emoko ponga na okene na nga okufa. Omar alobi na esala makabongo te lokola yo ozalia de joza mokangami bako libérer ote. Au moins que mutu moko a se porter garant que ceux qui ont été après 3 jours ba boma mutu wana na place na yo. Alors Omar atuni na kati ya salle nani yango azali awa pona ko se porter garant ya mwana oyo durant 3 jours wana po ko kende parce que makamba zoloba to yebite soki eza solo mais eza eloko ya sengi. Alors na kati ya salle mutu nyonso azalaki na mwa inquiétude ya kosala makambo mwana wana lingi. Alors esengaki mutu nini akoki kozwa garantie ya mwana wana pona kotika ye akende kobimisa richesse oyo abombaki oyo papa na bango atikaki pona ye na leki na ye. Alors Omar azeli mwa minute après na suka bamoni penza na bana sima ya bana suka mutatomboli loboko. But Omar Sayyidina Omar radiallahu ta'ala anhu atuni wana nani atomboli loboko mutuni nango atombola kito loboko na sima pour garantir mwana wana pour kende na 3 jours ezalaki Abu Zar de Ghifari radiallahu ta'ala anhu. Nani yango azali Abu Zar de Ghifari radiallahu ta'ala anhu azalaki parmi ba grand compagnon ya Islam oyo ba koma mingi po oyo pe ba bombaka maloba ya prophète parmi ba oyo ba koma ba livre belé ya science pona ko pesa ba musulman connaissance na religion na bango. Alors ce grand homme il a pris garant ya ko défendre mwana wana akende ya koma garantie ya mwana wana. Omar abengi atuni Abu Ghifari radiallahu ta'ala anhu eloko nine tindi yo penzo za la garantie ya mwana oyo. Est-ce que yebi akoyato akoyata lobi aya ayate ngana se porter garant. Na 3 jours soka yete bosala nga maebolinga ki kosala elenge wana. Alors Omar bin Khattab azalaki suna sham susute atuni ba elenge wana misato est-ce que bondimi Abu Ghifari radiallahu ta'ala anhu azwa garantie ya mwana o balbine problème ezate. Mwana elenge wana Omar a libéré accueilli Abu Ghifari radiallahu ta'ala anhu ye mutakoma ki garantie. Premier jour eleki mwana wana yete. Deuxième jour eleki mwana wana yete.
troisième jour na midi bilenge batatana mibale baye epai ya Seydina Omar pona kotuna ye lokola abu mwana wana yete il faut bakende koluka Abu Zar de Ghifari radiallahu ta'ala anhu po balapide ye batindi message epai ya Abu Zardi alobi na bango journée sili nanu te journée silaka na 18h selon islam. Alors bazela na 18h soki mwana wana yete na dernière prière à Ishaï après prière akopesa kingo na yeba sala o balingi ko sala na yango. Message ezongi alobi Abu Ghifari da boite andimi alobi to tika journée sila soki sili ayete tozana na kati ya 3e jour et sili nanu te tozele sila nde sikoyo bayeba nini bakoki ko sala. Imaginez, la tension comme komata. Mutunyo soazana besoin yeba nini eza koleka, nini eza kosalema. Na 18h Abu Ghifari radiallahu ta'ala anu yewana zali koleka kokende na court na justice po bakata justice na ye. Na eloko ya yebite, na eloko ya salakite, na eloko ya koti kaka lokola garant. Bandeko balandi babolingo ezali somo po mutu akufa na likambo ya yebaki te na likambo ya kotaki kaka na likolo ya kodefendre muninga me mutu wana aza kokende komitika ye moko na justice po ete bakatela ye justice oyo esengeli mpo na ye na crime oyo mutu mosusu asalaki. Kokota ya Abu Zar de Ghifari na kati ya palais de justice to esika nini ba musulman bazalaki ko trancher maloba ya makambu ya justice. Omar atuni Abu Zar de Ghifari est-ce que oza prêt pona o payer cause ya mwana oyo alobi nalobaki na bino déjà naza prêt pe na porter garant pe na ko regretter te. Alors batangeli balwa na ye basilisi balobi siko il faut bakende na ye na sima ya ndaku po balapide. Kolinga kaka balingi ko bimana Abu Zar de Ghifari radiallahu ta'ala anhu mwana wana za kokota na kotoka nyonso na kati ya palais de justice. Allahu akbar. Bandeko na ngai balandi babolingo mwana wana za kokota na kati ya palais de justice na kotoka emona ni penza azalaki kokima mbangu makasi po akoma na temps wana. Abubakar Omar bin Khattab atali mwana wana atali Abu Zardi atali bakolo problème atuni bango eloko nini ezoleka wana zo comprendre te yo mwana oyo eloko nini ezongisi yo awa yo mwana oyo eloko nini ezongisi yo awa mwana wana lobi nazongi parce que mutu moko apporter garant pona ngai e na boyi problème na ngai baboma mutu mususu likolo ya problème na ngai yango na zongi pona kokisi 3e jour place na bomba ki biloko wana kokendeza journée moko kozonga journée moko tina bongisa makambo esengela tikela leki na ngai kosala 3 jours yango na zongi penza pona ya ko face justice na ngai pona ya ko face synthèse na ngai na mabe oyo nga na salaki e na kimi mbangu makasi pona yebi ke journée ko sila après Ishaï na ya penza ko zwa punition na ngai na mabe o na salaki lobi. Alors na boyi lobi batu baloba ba musulman bazali muto soko zui garantie na ye akoki jamais koya ko réaliser yango. Soko zui musulman ozui garantie na ye akosala bolamu te akokima. Na boyi lobi ba musulman mususu baboya kosalisa bango likolo ya mabe na ngai yango na ye penza po na paye prix ya mabe na salaki na réaliser na longola mokumba wana na mutu ya mutu mususu azali innocent na mema yango ngamoko. Allahu akbar bandeko na ngai o bazali kolanda to banga nzambe ya solo. Omar a tourné atuni Abu Zar de Ghifari radiallahu ta'ala anhu atuni Abu Zar de ozalaki ko kende na nzela baza ko kende ko lapideo dans quelques minutes esengo nini to eloko nini motive yo po yo kufa na sima ya mutu mususu na likambo yo yebite ozalaki kokende kokufa soki elenge oyo ayaki na retard mbela kufi yo akuti yo deja okufi ye to libere ye yo so kufi. Alobina se Abubakar alobina Omar bin Khattab alobina boyaki penza kovanda na silence
na boyaki na se présenter devant un musulman na katikati ya besoin, na katikati ya posa, na porter garante pona ye. Alors que prophète Nabiso Muhammad alobaki musulman zali kitendi ya elamba ya ndekone musulman. Musulman zali makila ya ndekone musulman. Soki na se porter garant pona ye te nani ako se porter garant pona ye. Na linga kite maloba ya prophète nanga ekweya yango ya solo na tombola kilobongo pona kolakisa ke nazali ndekona ye soko lingio boma ye tika ye bomanga ubie soko lingio bomanga tika nga boma ye. Na linga kite ndeko wana alela loba na lingina kende ko bimisa richesse ya leki na ngai sike zali mutu azala kite pona ko garantir ngai ya solo. Bande ko balandi babolingo batata wana mibale sika bazalaki baleli. Amir Mu'minin Abu Bakr Omar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu alelaki makasi penza. Bande ko wana mibale balobi koma tokoki kozala na mutema mabe. Tangu oyo akomundeko akoki kolinga ndeko na ye lolenge Abuzardi alingi mwana oyo. Abuzardi rien que bolingo no alakisi koma biso pe tokoki kozanga bolingo ya kolimbisa erreur ya ndeko na biso likolo ya bolingo ya Abuzardi likolo ya sincérité ya mwana oyo tondimi ya solo abomaki papa na biso na erreur même soka bomaki ye nanko tolimbisi masumu na ye biso pe to canceler kes oyo tolingi susu koyoka yango te. Wana nde ezalaki code et conduct ya Islam. Lelo musulman zako souffrir na balabala musulman ko aider azali te. Lelo musulman zako lela maladi mutako tale azali te. Lelo pays musulman zako lela na ba problème mutako sunga bango azali te. Bato nyonso tolakisa ni mukongo wapi bolingo wapi kilisanga wapi famille oyo prophète alakisa kibiso. Bande ko balandi babolingo na sengi na yo ozala ndeko ya musulman ozala ndeko na ye ya makila ya mosuni kozala ndeko ya musulman te po mona malheur na ye kozala ndeko ya musulman te po mona place bazali kochola ye kozala ndeko ya musulman te otala ndenge nini batu bazali kososola ye yo po zali kosangana na batu wana. Islam ezali religion ya solo ezali religion ya Nzambe. Islam ezali bongo mibeko oyo Nzamba tindaki depuis na tango ya prophète ti lelo yango biso toko tambolela soko lingi sala yango soko lingi te tika yango batu bako continuer ko salela yango na pesi bino salamu esika nyonso bozali na sengi na bino na ngai moko na mipesi conseil pe na pesi bino balandi babolingo conseil to banga Nzambe tozongela Nzambe pamba te ekozala pasi pona biso. Lelo to komi na ba problème nana lingi nani nana yini nani pona nini ezoyebana te. To lingani te to lingi kosalisa na te. O salisa mabe o salisa te mabe. Tozo kende wapi bande ko balandi ba bolingo. Na sengi na bino ba musulman ba oyo baza kolanda toli oyo to lingana to salisa na tozali batu ya ekolo moko. Ekolo wana ezali nini? Ezali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eleki na koleka miliki oyo tomelaki na tolo moko na libele moko ya bapara na biso. Eloko wana eleki yango makasi. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobi mutu nyonso akoloba la ilaha illallah ozana droit kosala ye mabe te pona nini tozosala na te pona nini tozosala na ba mabe. Na pesi bino mbote esika nyonso bozali na sengi na Nzambe akamba mitema na biso apesa biso bondimi apesa biso lisungi poto lingana to salisana wa akhiru dawana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toko solo lambala ya sima botika la malamu pokwa elamu esika nyonso bozali na kimia Nzambe zala likolo na biso Nzamba benir ba musulman esika nyonso bazali. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup.